c'est kindoki yoka kindoki place bandi bakoti sango na bangombe bakoti sango na basoso bakoti sango na ba Thomson bakoti sango na banini ali ba largango siko na marché kaka ba Thomson bino bomona ka ba ngombe banini alors Satan bazui bakoti si l'esprit wana na kati tango bakoti sa ba esprit wana mabe wana e Yesu ko epa na bino bosali nino ke na wenze osombi Thomson osombi soso oyena ndako olambi omona soso mususu kutu ozolamba na gu ezozala na ngopete bozo renforcer ba kibi banini okolanda kutu mwasi no ndeni yolambi mabete bandiko bondisa or que ezali esprit wana koti na banyama est-ce que so landanga tango koti na banyama na yo okati olie musunyani kasole kindokite ba mutu se ya kindoki na siko fo balandanga très bien mutu lia kindoki ndenge nini omoni réalité ya mokili yo mingi boyebi yango te mutu tanga botamaka soka botami mususu nzamba tchaki 70 ans na mokili do 70 ans na ya revivre na mokili olandinga très bien mais na bitambola na ye na kozanga kotosa koyeba réalité ya monde Satan aya azuye donc Satan aya azuye na sens ni abomier mso akokisaki 50 ans olandi mais or que nzamba alabaka kufa na 70 ans ya kufi na 50 ans tikali 20 ans wana tikali Satan suko azuye na 20 ans wana akosakana na eme kodiana biloko bongo apamba ya salite ngai nazo pesa yo biloko o ya famille na bino ngana koti ndenga na za juste intermédiaire na koti na famille na yo na ke kosola na bakoko no na sengeli yo ke mwana na bino azana posa ya pouvoir na bino soit makamnezo simbate il faut bopesa e chance il faut abota bofungola il faut bosala ngana ko sengelo na bakoko no bapesu po bakoko no bazana nyonso ba condition ezate makila pe bango baza bakoko na yo condition nini papa ko pesa na mwana naye condition maintenant soki olingi pe ozwa richesse no na yo moko ya bokoko na bino maintenant ngai nde na kolakisa koma na kokota na contact na bakoko na yo eza kisi kaka te o bino bozo kinganga te eza ba enseignement eza monde ba règle ya vie ya ndenge zalaka lokola biso to ba homme spirituel to tondama na nguya to yebi ba secret wana nde yango na lobiki na koki kolakisa koma na kokota ya contact il faut kota na bakoko na yo après bango ba kopesa yo richesse oyo ebata maka na vie na bino. Très heureux à présenter Bino une nouvelle émission. Il y a chaîne Nabiso Info Plus, meilleur V, naba abonné fidèle Nabiso, meilleur V, naba nio sope ba mesana kota la biso. Ndena loba ke bo mesana nangai Mustafa Malembe et puis tout ça la kamosalo les rapports na ba information. Yango wana et ça la kaketo difficile ba nio so ba mesana kolanda biso. Bo s'abonner, bo s'abonner, bo partager, bo liker, vraiment ba commenter pe les sous yango nde ko sala biso bien tout ça dans mois de décembre mais Hervé à mon papa, à mon cordon, à mon 2G, Lukman Moudingumba, mon vieux Babi Mboli, agence Badem au Versi, aux Araso, aux Zubilo, na porte na Belgique, na France, na Londres, au Komisango, na Kinshasa, Awa, na porte pe anda kunayo, aux Ezala Tena agence Moussousou, il y a Consul Kibadi, Rachid Nyongwa. Talarayo, Ravel Boyenga, Masananga Bakati, donc il y a Batongo, Emmanuel Moussafou, Korega, il y a Nathalie Mpakangoma, Tozobeta Masolo, na grand maître spirituel Kitakataka, Oyo, Totei Koyamba, na émission Moussousou, Lelo Soussou, à l'obito solo l'année, Matali, spiritualité, le bonheur caché, mystique. Ndenge nini komaka palpable ndenge nini mutu aliaka kindoki il paraîtrait à lobi que mutu nyonso azaka ndoki yango abengeli biso lelo tomekana kosola na ye maye wana natangi nakoleka kopesa ye mbote grand maître Kitakata. Bonjour monsieur les journalistes. Bonne santé. Oui, santé malamu.
Quand tu es en habitude, tu es en mois de décembre, meilleur venayo, puis message, na baigno so bakolanda sur info plus. Merci beaucoup, meilleur venanga d'abord na pesimbo te na bino batuboyambinga ba journaliste, na cameraman na biso et puis na pesimbo te na ba o tu bazolanda ngai na libanda mboka pe na kachamboka famille nanga mobimba vraiment meilleur vena bino grand maître chaka et vraiment na sa pona bino merci beaucoup. Grand maître chaka na lobi na annonce na ngai ma lobi to solo la lelo ezali ndenge nini mutu azwaka richesse na ye oyo batikele na bokoko azwa yango richesse yango ezalaka nini oyo biso toyebi ke eza bakindoki eza ba otolobaka bakodia banini wana nyonso ezalaka biloko mabe mais yo lobi lelo tolobela yango eza eloko moko malamu. Oui, merci les journalistes, merci beaucoup. Na question na ko faire voir ba landino su bazolanda. Ba meka ko chapenza idée na bango très bien, ba landanga très bien ba yo kananu parce que ignorance eza mingi na question na oyo poser ngai. Comment mutu akoki kozwa richesse na eza caché. Azwa yango mena et comme palpable parce que batu bayebi kaka ke kindoki. Ce qui va pêcher l'eau comme on pas na bino zaki ndoki ndenge nini mutu ana ba pêcher code obe ba pêcher ni non na ko expliquer ba tout très bien comment mutu akiko ko récupérer richesse ou za caché comme palpable sans condition sans nini allié mais za ya ye ya bango eza nini bolanda malamu mais c'est les journalistes omoni na bokoko na biso ndenge to zalaka boye batu nyonso tozana bakoko na biso biso nyonso ndenge mona kaboyo maintenant bakoko na biso bazalaka na chaque pays de chaque province neti tozabo na kati ya Congo bazana chaque école bazana richesse ya mboka na bango bazalaka na yango bakoko na bango bazalaka na ba richesse bazalaka na ba bonheur wana na spiritualité donc na ndenga esprit bakoko na bango wana bazalaka na ba bonheur maintenant ba bonheur wana mutu akoki kozwa ndenge nini bino nde batu mususu bakomisi yango o bankodia bakomisi yango na sens moko boya mabe or na kopesa exemple moke tala koma boza ko utiliser yango mais boza ko ignorer yango oteza mabe mais boza utiliser yango sans le savoir lelo monsieur les journalistes soko kei place oyo batimbola ka diamant place oyo banga batimbola matière première nyonso tout na mokili na biso oyo avant batimbola yango basala kani obi loko basala kani basala ka cérémonie na babenga ni c'est contact entre le monde invisible et le monde visible partout avant tout mola soki bongo tumbola diamant okosala ni okoswa ntambo kubwaka bomona ka cérémonie basalaka mwa makasu ata balingi basala ba mabulu bomona ka wana ke mabulu epanzani basalaka ni basalaka cérémonie na ezalaka ni eza contact entre l'esprit na bino batu bozana visibilité na invisibilité bokoti mena contact na bango tango bangi bazwa or na se or brit bangi bazwa diamant babwaka ka bantamba ba makasu banini aprende batu batimboli tango batu batimboli nde bazwisko diamant mena bobwakelaka yango pona nini mais boboka kayango pona ko senga mena na ba esprit bo futi droit na bango bokoti na contact na bango pona ba pesa bino richesse cachée et comme palpable bozo bo utiliser mais yango bosala ka cérémonie wana zali code bosala ka sans le savoir. Quand maître lelo autant ozolo bela makambo ya bakodia ba richesse wana lelo yo batebele ba meka ko sala biloko wana ezo mema bango na bali liwa batebele ezo senga ka makila lelo na ba église ebele pe bazotele na makambo wana po ba bible makambo bato ba kufa mutu soka kufi déjà yo lobi ke ba ancêtre ba kufa wana il faut contacter bango to pe ko sala na bango en contact pour ba pesa yo richesse sa famille. Oui nazolo bana bandeli bien pour na continuer rapidement na question na lobi boy tangu yo mona ka bato basala ka cérémonie po batimbola diamant baye basopi makasu basopi ntamba balobi batu babandi ko timbola diamant nde bazui diamant mais sans cérémonie wana bakozwa diamant te. Pourquoi basali cérémonie wana ezali bakoti mena a contact na ba esprit basengi bango bopesa biso richesse cachée nde bapesi bango richesse wana ya monde wana ya invisible et ye na monde visible kasi botimboli yango nde bozwiti donc ndenge mo pe pa na yo siko ezali nini maintenant soki olingi pe ozwa richesse no na yo moko ya bokoko na bino
maintenant ngai nde nakolakisa koma na kokota na contact na bakoko na yo eza kisi kaka te o bino bozo kinganga te eza ba enseignement eza monde ba règle ya vie ya ndenge ezalaka lokola biso to ba homme spirituel to tondama na nguya to yebi ba secret wana nde yango na lobiki na koki kolakisa koma na kokota ya contact il faut kota na bakoko na yo après bango bakopesa yo richesse oyo ebata maka na vie na bino o ezalaka na vie na bino na spiritualité ba pesi yo yango ozu yango comme palpable nano kenda te na nzelo lokoti mbo bako onde ba pesa rango mais comment ba besoin na ba sens ebele ba kopesa yo ba 100 francs ba pesa 100 francs maître grand maître 100 francs na mutako excité ba tu bazali ba lokota ba mbongo ebele akebo lokoti mbongo kebo lokoti matière moko boyo ko lokoti loko moko boya valeur bazali obi okebo mutu moko boya benga kabeli loko moko obi mutu moko benga peso copie yo ebiete mozuni ongindi eza ba koko na mais sans le savoir maintenant il faut yo moko okota na contact na bango osenga bango exemple na tu ko pesa monsieur le journaliste c'est ça clair à comprendre que au côté au single spirit tango boki ntambo boki makaso boki lango nani papa na bino na mama na bino to tia na poli yango fufu o boki pona bakoko ba mela ba peso diamant mais bakoko bazui yango droit na bango nde diamant na ebatama na mulili ba pesi bino tango tumbolo zui biloko wana tango yango est-ce que liango na condition biloko wana pe na ba église lelo yango bazo boya biloko mabe bango ba pesa kani ba contact oyo zolo bango biloko malamu te bango ba pesa kani oyo kokoma na buto zolala te mais grand maître kitaka oyo kokoma okomi kolekisa batu makile komi kotanga yango zokomisa batu mama maboma mais grand maître kitaka non yango ozomona ke bozo za la reculer parce que yo solo c'est faux science ne simbi monde nano yebi yango très bien monde est sa science maele nini yoza nango sala téléphone au téléphone ezani c'est la nécromancie cause avec les morts et la télépathie c'est le téléphone de solo lana mutu bo ko vanda avec les morts et la télépathie ba benga ngo nécromancie c'est ça téléphone appel wana tout ça nécromancie ça cause avec les morts et la télépathie ne bazwa ngo ba kotsa na téléphone yo kanisa kezakani science ne simbi monde à part science le gozata tango so solo na mutu na États-Unis zakani o solo mutu na télépathie nde bazwi batiango neti na chombo za na eloko moko te wana za ba karakasa pam eza science ne simbi mokili oh na église wana ozolo bake bakoboya eloko wana koboya eloko wana ye micro wana belela ka voix ne bimaka yebi yango soki et pourquoi bimaka ndenge wana eza science nda sala nyonso sans science eloko ezate mundela zo évoluer pas zo lakisa batu bokoko na bango mais bino bozo ya awa oleko tu bo lakisa ngo bokoko na bango ndenge ni mutu akoza zo lakisa te zo lakisa makambo oyo yebi yango te oyo mona ngo pete et ça et servira qu'on est loko toujours quand ta croyance na makambo et salemate est-ce que yo ko lakisa mutu makambo leka 1000 ans après achango na mutu ne ko servir rien pour na ko préparer le futur ba lakisa mutu le présent de présent ce qu'il y a pour préparer dans le futur quand l'examen tous les passés te makambo leka c'est ce qui 10 000 ans après aux autres apprendre en mutu abana ko pratiquer ni la kisa ya lelo pour mutu azwa makambo azoluka alors pour mutu azwa richesse na ye obatike na ye mutu nyonso zaka na richesse na mokili o ya bokoko na ye pour na ko zango za kisite il faut en contact wana yango mona ba mindele ba za développer parce que lelo yo okende na Chine moi na gardienne maternelle salelo appareil empreinte et ça beaucoup na bango balakisi yango salite mais appareil empreinte a banda ko telemisa ba ingénieur nyonso tout na RD sata moko ta ko sala ta appareil à touche mais moi na maternelle azo sala beaucoup na bango balakisi bango nde yango nazo fungola batu misu ba comprendre réalité ba l'église musu ba nini ba biloko pampa ba tika kokusa batu soko lingo zo richesse na yo mutu nyonso na richesse ko banga te za kisite ngana kota contact na bakoko na ona ko sola na ba ona sengi bango permission c'est zande bango ba ko pesa richesse na bino ba pesi yo zui o utiliser c'est fini si les ate aux conditions bo ezalaka te mais ba mso ba lobi pe na ndenge to yo ke la que ba richesse wana ezalaka soki oza mutu soki oza mutu ekolo wana te ko yeba ngote yo ko koma ndenge ni to nde to yo kaka na masolo ke ekolo yo na ekolo yo soki oza mutu ekolo ante yo koma wana te po o lakisa biloko ya ekolo wana ngana za homme spirituel ngana za na pouvoir ya makambo nyonso naza na limite eloko moko te koma nazo kota na vie privée ya mundela za na poto mais na koti na ba ancêtre ne na solo na pesi solution mundela za na poto ngaza anaki solo na ba ancêtre ne na pesi naza na bango ebele na telefone na sola na bango na salisa ka mindele ebele na solo na bakoko na pe ba expliquer un problème na na zo les solutions na musika kutume mbongo yo mutu oza na RD ça ngaza na limite te
nganza na limite. Alors c'est pour cela nazo biso ke bato bazande ya kobunga mutu il faut azonga na bokoko na a comprendre que ozana posa nyonso bakoko no bazaka nango benga na ko peso contact nini yo kokota na faire voir muke ya ko expliquer ndenge nini bozo akango nanu bozo utiliser ngo monde mobimba so eza kisi c'est que ba mbonga na nyonso ba diama ba or eza kisi po mutu nyonso ali akango do mutu nyonso ali mbonga kisi ya kindoki donc yo pesa ba code ya ndo tozolo bande ba code ya te code ya na biloko bongo apamba ya salite ngai nazo pesa yo biloko o ya famille na bino ngana koti ndenga na za juste intermédiaire na koti na famille na yo na ke kosola na bakoko no na sengeli yo ke mwana na bino azana posa ya pouvoir na bino soit makamnezo simbate il faut bopesa e chance il faut abota bofungola il faut bosala ngana ko sengelo na bakoko no bapeso po bakoko no bazana nyonso ba condition ezate makila pe bango baza bakoko na yo condition nini papa ko pesa na mwana naye condition et pas nga makambo na ba conditions za te conditions ni ba opesa nyonso za na charge na nganga na ko sengela et puis c'est fini ba pesi solution makambo no po ba koko ba obikisa yo ba yebi ndeni ba kosala po ba peso mbongo na vie ba peso bana musale bonga makambo nyonso famille ba koko ya yo mais na code wana nde place ça la kana problème. Maître avant tous les cas lisambuzo na zobosa na maître zana kwa morobo et s'occuper to ko tourner lango question quoi ya moulayi boye na loboko ya bague vraiment mettre utilité ya bague ko za la nini mais ba zongo na bien na bité se ba zongo et puis to ko za su to asu na kwa mo na kata ndako yo ya munene ozola ngango na insert na banino na kwa oyo zango na loboko croix oyo za na loboko oyo na bité se ba pentacle ça va pentacle oui ça la kaisa na misala na ngoi sala ça na problème na ngoi sala ka ko za na problème o yeso na longo na la tio problème ici quoi oui ça na problème ce que pas na longo na la tio problème ici to solo la mu ko mususu na ngai kaka to tuna maître olobi mutu nyonso azalaka aliaki ndoki mais sans le savoir. OK. Mais quand on peut expliquer loko wana. Merci beaucoup na ko expliquer boy kindoki wana il faut batu balandanga très bien ba moko ba tu na me komba mutu nyonso lia kindoki mais na ce que faut balandanga très bien mutu lia kindoki ndenge nini omoni réalité ya mokilio yo mingi boy bi yango te mutu tanga botamaka soka botami musu nzamba tchaki 70 ans na mokili do 70 ans na ya vivre na mokili olandinga très bien mais là na bitambola tambola na ye na kozanga kotosa koyeba réalité ya monde Satan aya azuye donc Satan aya azuye na sens ni abomier musu akokisaki 50 ans olandi mais or que nzamba alabaka akufa na 70 ans ya kufi na 50 ans tikali 20 ans wana tikali Satan siko azuye na 20 ans wana akosakana na ye mena kozwa ye tala siko eloko akosala bakozwa esprit na ye wana mingi bazwaka ba esprit wana bakotisi yango menazo yango ake bakotsaka yango na biloko kolia banyama moni banyama bomonaka basoso bangombe banini Satan za na facilité ya kozwa esprit ya mutu soki ye mutu abomi asala no nango nyonso alingi akotiso na nzete yo akotiso na libanga na sama yo aza na facilité ya nyonso po tangu ne kokite donc 20 ans etikali sur 70 ans ya zui yango il faut sakana na yo so mingi bazwaka pe bazwi besprit wana tango bazwi besprit wana pona Satan za pona ko séduire monde bazwi besprit wana ya moto babomaki bakotisi yango mena na biloko ya kolia posala nini yoka siko effikasi ya kindoki yoka kindoki place bandi bakotisi yango na bangombe bakotisi yango na basoso bakotisi yango na bathomson bakotisi yango na banini ali balarga yango siko na marché kaka bathomson bino bomonaka bangombe banini alors Satan bazwi bakotisi besprit wana na kati tango bakotisa baesprit wana mabe wana eye siko epa na bino bosali nini oke na wenze osombi thomson osombi soso oye na ndako olambi omona soso mosusu kutu ozolamba ana gu ezozala nango pete bozo renforcer bakibi banini oke olanda kutu mwasi no ndenge lambi mabeto bandi ko bondisa or que ezali esprit wana ekoti na banyama est-ce que so landanga tango ekoti na banyama na yo okati olie musunyani kasule kindokite
Mais c'est aujourd'hui ça besoin de toi pour tout les asous. Landa tokokoma landa tango yo kati ole ça na malili mambo solo bana minute tango yo kati ole nini ole kindoki kena les soso na les poissons ole esprit neza na kati ole kindoki zani bo musunyo ba pesa ka mutu ke musunyo kindoki elezaka musunyo nezaka iloko mobo meza nde esprit za na kati nde kindoki ti musunyo zaka iloko te musunyo zaka ka iloko me ba kotisi iloko na kati mutu ali nde kindoki tango yo kati soso na siko ole o esprit na mabeza na kati kasuli kindoki ti mena tango yo le kindoki tala effet kindoki siko ezo sala yo isala ka siko to komi siko na effet comprendre siko isala ka nini okomi ko bela tala na ba poto mingi partout okomi ko bela maladie moko ata oke na hôpital do maladie wana ezala kaka soki ozimbo na ndako maladie wana bandi makasi ba traitaka maladie sila ka to cancer moko ya makasi moko sala ka neti diminuer moko zongaka nini yango ote tiber moko ya makasi esala tina suka nango ekoboma yo kindoki wana moni ndenge salaka tina suka nango sali nini ebomio kindoki wana mutawali sans le savoir maintenant un homme spirituel neti ngabana nanga bakolia ngote bana o ngana enseignant kabana nanga milimo bakolia ngote parce que biso na yo nyoso to somba ka mais bino ngana za yote somba peka soso wana o ba sen kindoki wana maître bona yo kozwate ngana za yote ngai soki naza awa eloko onyo so mabeza liboso nanga faut kimate eloko tu ya mabeza liboso nanga ekima ngai ngana okima ngote atande tozana obo jamais on pepe mabego leka ponga na za. Donc cela veut dire maintenant tala ndenge boliaka kindoki sans le savoir tango yo liango e bandi ko belisa yo l'estomac ba maladie ya tension ya mutema maladie moko sila ka lisusu te ozwa traitement bo futa ba 20 000 ba 50 000 sila mais hémorroïde ko sila te alors tango yo ke nango na epa ya pasteur assemblée la yo yepa bandika mbala moko maladie ya papa kingande sila maladie est-ce que basilisa maladie kindoki bon basilisa ngo bobo siko ya oyeba ndeni za maladie mais siko ya koyeba te mais ngande na koyeba parce que ye aza homme spirituel te ya mona kate bakosaka bato bazosa ba aventure bato bazokufa na maladie na nini na église na bango poani mutu akokufa na maladie na église te maladie wana te or mwana oya zolanda mateya oyanga na ye moko ayebi ke prière nini ngana kosala na tonga vana bima po mupepa mabezo anga te eza prière obosala kana bandako te eza na ba prière oyo yo kosala po likamba mabezo ote ozala distinguer na makambo nyonso tu ya mabezo za liboso na ozala épargner ba prière wana ndenge monde salema ezalaka na bible to na bible te il faut na ba livre na ngai nde okomona ya na ba coran pété na lobi yaka na ba livre na ngai nde na kolakisa ba prière wana ezalaka ke tango yo bimi na tongo ba prière ezapeka ya nzambe maître na lobi ya mokilo eza ya nzambe azaka moko ba branche ndeze ebele ba branche mais nzambe ka azaka moko tout ezo dépendre na nzambe nyonso zaka nzambe mabe na malamu eza ya nzambe te donc na ba livre na wana so mutaye ba livre zali ba compréhension du monde zali connais-toi toi-même ba livre c'est belé les 7 secrets de la semaine ba livre c'est belé à comprendre les réalités du monde nde akozala mena calme tango azobi manatongo ayebi ke prière oyo ezali pona ko épargner makamtu ya mabe kati liboso nanga olandi ale nazongi muke wana to sisango mena tango yo kolia kindoki wana ndiko beliso ba maladi wana ata bokufuta ba 50 000 ba 100 000 moins si là ezate or kozana démon na kati nozana kindoki wana ye mutazolia akobima mukolo okufa tango amoni ke okufi asaini abimi naye mais ce que muta komona ende il faut la moto oyo mona kapo o mona ke eza eloko moko ali na kati mais okolo asiko tango yo moni kolongola ngo ndengeni moni problème place ezali bato bazokufa donc à table loyo toloba nde toloba kindoki bato bapumbwaka bato bazolia bato donc na biso oyo nde totelemi boye na moto nyonso aza ignorant donc azana pe mais boliaka tango na bike boliaka tango zali ezakaka epesaka maladie te ezana ba mususu kindoki wana tango kotika tu neza po freiner kama kamno ya vie na yo ekotisi mpiaka na vie na yo ekotisi mabe na vie na yo ezakaka te pona maladie ezo détruire makambo ka vie ya mutu kindoki wana nsomo ya na bi mutu nyonso lia kindoki sans le savoir mais il faut un esprit de distinction bana na nganyo surtout oyo ya compréhension du monde
donc bazalaka donc makambo wana pa na bango ekoya te parce que ngamo papa na bango na protéger kana no bango libota na nga na nyonso ozalaka mwana na nga spirituellement na protéger ka bango nyonso a protéger pour makambo na ya te et puis moko na nzela ba prière na pesa ka bango le biloko na ekopusa na pembe na ete siko na bato bazalaka bandoki bapumbwaka bango pe baliaka bato siko pa na yo ezalaka ndenge nini bato oyo bapumbwaka po baliaka bato nde toyebi ke no bandoki bapumbwaka bao baliaka bato nde toyokaka pana yo koza nde to pe okondima ezalaka nango existaka bon wana eza baaventure biloko moko pampamba ezanga ntina ya kindoki wana kindoki ezali so kindoki ya te satan akozala te kindoki ezali bandoki baza na département na bango ya satan makambo na bango kindoki ezali baliaka bato basalaka nyonso wi okoboya te so boyi makambo wana mpenza na yebi te me kindoki ezali pana yo siko mutu aza nango to pe mutu mo aza mvute nango ezaka méthode moko kana oyo olobi wana ke bato nde tosomba biloko na bawenze na banini non wana napesi yo yango eza ndenge wana napesi sens ya kindoki nini ndenge nini monde ezozala détruire mais kindoki eza na basens ebele ndenge balesaka toyebi ke balesaki mwana yo koko na bango apesaki apesa me napesi oyo mena ya baenvoûtement ya makasi wana ndenge nini envoûtaka monde mpo ndoki moko te awa ke obanda akende kolokaka na poto asalaka nini mais oyo nazoexplike eza universel cela veut dire kindoki moko eza universel oyo ya baesprit satanique wana mpenza ezosimba monde mobimba oso comprendre eza lokola bamipepa bamaladi ezoyana oyo ezozala na biso eza kindoki wana kasi kindoki yango wana mais moyen ko guérir yango eza na facilité parce que biso nde toyebi secret nango tant toyebi secret kindoki wana donc toyebi pe secret ko guérir tolobela tozo chité baosala biso déjà signe tant lobi makambo ya envoûtement toloba corona lelo oyo maladie au grand maître répond na yo roloba nini eza maladie moko eza normal ezaki na première ezaki lelo to comme na quatrième vague première vague deuxième vague troisième quatrième vague ezo sila karaté étant que maître spirituel batu bayoka nanu na oyo yebi par rapport ya corona oyo ngana yebi par rapport à corona na koyebisa bandeko na ngai bo sambre na binote mingi ba hôpital wana bo sambre kana mingi te corona eza maladie moko ezali ya kindoki ezali ya mabe eza satanique. Parce que comment expliquer et l'autre va traiter ici la cathédrale, va traiter ici la canamo déjà satanique. Il faut que me mango kakanabatu. C'est pour cela dans le bas qui na émission sous tout cela non que bouton de dirigeant kamoi. Biso ba homme spirituel faut ba zoka biso na ba problème moko ya makasi boye to sanganaka biso ne to yebi parce que yango utaka na ba butu ba maladie wana eza ba maladie zo utana ba monde invisible ya mulili mais biso ne to yebi secret o eza kuna to yebi secret pe nini otokoki ko pesa idée pour na tomeka ko calmer makambo wana mais toujours sala na temps wana te yango zo mona zo frapper bato na mu nga ko yebi sangana la tabiloko wana awa na sala ne pona ba corona pona kena ngwa pour pas na ngai ko sala ni et aujourd'hui impossible. Donc solo papi na ba konzamboka ke soki lelo ba contacter grand maître spirituel idées ali moi solution ezali pourquoi na lobby très bien que elo ezali invisibilité ne dirigeaka visibilité oyo utaka na mulili nde edirijaka moi de butu edirijaka moi wana eza makambo mystique biso nde toyebi mystique euti na monde invisible tango na monde euti na monde invisible na monde visible maintenant na monde visible ezo ambre bato bazo traiter o ezozwa bango ba bato ya monde visible bayebi makambo spiritualité te siko bakozala guéri ndenge nini obe bakozala solution ndenge nini po solution zwa mais foka bato ya bayebi makambo monde invisible côté malade wana euti nde bayebi secret nango te nde bakoki kozwela yango solution c'est ça bato ba retenir nini synthèse na o nyonso tolobi soki eza pe peut-être na question moko leo na tuni yo te soki koyebisa bato nyonso nini et puis o rappeler bato numéro nyonso na sepeli mingi na balandi nyonso nazoyebisa bato nyonso kaka ke ntango ozosala likambo faut comprendre nini ozosala tokomi na moment moko moto faut yeba vérité mpe réalité kokangamaka te na eloko esimbaka te eza lokuta ke eloko moko bolandaka esimbaka nango te ozolandela yango nini batan ebele tika ntan wana esi eleki onyokami mingi 15 ans 20 ans 30 ans ozomi kumisa ozoyoka soni mpe te ke o ngai na umeli na église wana pendant 10 ans nakomi ancien nakomi nani mais obongaka te oza kaka na vie ya pasi yo oyebi nzambe te bazomemona erreur soki oza na problème nyonso tu ezotungisa o na vie
au Bengingai, na numéro plus 243 90 15 29 843 plus 243 90 15 29 843 benga problème nyonso. À part cela na pesa kapé enseignement oza na posa ba enseignement o benginga to solola na koyebi so comment na enseignant ka bato atoza na musika bato ya musika déjà ba yebi nde na enseignant ka bango to solola a huis clos na koyebisa nini okosala. Merci beaucoup balandi nyonso na sepeli na lingaka bino mingi grand maître kichaka yeyo tous les problèmes impossibles pas na ngai ezali possible tikotak solution sans problème. Donc c'est ça que vous me la côté mbala moko. Merci beaucoup na sepeli. Merci les journalistes. Merci wanezaki grand maître kichaka ça ko to soki susu. Deuxième fois to continuer na ye na makambo za ebele alobi vraiment azana masolo ebele o photo solo na ye lokola to soki première fois to jouer deuxième fois toujours rassurer bino ba abonné fidèle na biso que to za na e poto betane susu masolo ebele bo s'abonner massivement na info plus bo partager bo commenter ba émission na biso si ma caméra ndeko eli 100 pour to kutane na numéro mosusu bye.